Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai vendredi 27 novembre 2020 dans 3 jours sanza esili Félix Antoine Tshisekedi azali banda ya mboka bake kolobela makambo ya terrorisme kala mingi te akose prononcer masolo na député tokobeta lisolo ya ba arrestation ndenge bakokanga batu à qui les prochains tours, que bien noté, réélection, il y a président, il y a fake, et élu à l'unanimité, va voter. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces élections-là? Encore une fois de plus, sortie médiatique et Alisanga Bonganga et sa proposition, Masolo na député. Masolona député, Tokolobela Bandeko Oyo, Bako souffrir actuellement, na prison kuna na Mbujimai, Bako Benga Kabiso Mikolo Nyoso, de Kwelezer Otiki Biso Boypona Nini. Merci na Bandeko Bako Landa Biso na Radio Simba, Tuzakuna na Riwara, Ased Media, Tuzana Mwena Ditu Wanjanja, Radio Soleil, Tuzakuna na Chofa, Bote Dishika Bozwami, bino bandeko tubo kolanda biso atako boko mona biso te mo échange ya biso na bino tokobeta masolo ya site Katende tokozongela yango bandeko nanga nalobaka na bino tous les jours que nous poumonons mikolo nyonso kovandaka na plateau pona ko échanger na bino eza pas parce que tozana posa ya botala elongi na biso bo sepela. Et ça parce que nous avons posé à Kebako Sabinote. Yango to ramasaka makambu nyoso. O batumisu balobakano tu vas di kokalani. Tozali ko ramase nyoso pona ko kebi sabino. Makambo politique to kotali sabino oyo koleka. Pour que vous ayez la responsabilité na bino. Makambu ya ndenge batu ba vivaka na mokili toko tali sabino. Tozali pe ko kebi sabino ndenge nini na oyo koti koyela bino bakoti ko escroquer bino. Musala na biso yango wana. Nazalaka ne sengo tangu mutu ako zapenga. Ngana koseka. Parce que tango ozali ko zape maeto ozali koloba. Tango kozwa na mutambu oyenga pe na koseka. Kiri le premier ndenge balobaka. Oyo ozali ko estimer que c'est plus important. Ngana kotali sayo que oui, c'est aussi important ce que nous disons. Na utaki kotali sabino likambu ya ndeko moko abenga kinga. Parce que les gens pensent que toujours revenir sur les mêmes choses, ce sont des redites. Non, il n'y a rien de redite. L'insistance n'a rien à voir avec les redites. Et quand nous insistons, c'est parce que nous sentons qu'il y a un danger. Ndeko moko otali ko benganga pona likambu ya Dubai. Atinda kina yembongo epaso ki mutu nini? Ayoka mutu wana baniko benga tokotinde lo facture na midi tokotinde lo na poko tia yeko yoka ke mutu angwa yaki kobala ayeko bala na kisasa na mbongo ya nani. On ne doit pas faire aveuglement confiance na batu ya modèle wana po boyebi que image na biso ezaterni na bato ya bisala sala. Quelqu'un linga kelo kwekwe na maboko na yete pona akomisangwe pa mutu eza problème. Ndeko moko abenga lobi alobi ndeko elezer. Ezana mwana moko na landaki balakisa keso kina chaîne nini na tuni soki mwana wana bakoki kotangisa ye mwana wana basundola ye soki akotanga ndenge nini mutu wango journaliste angwazo senga ngai $580 pona okotsa mwana na classe. Menazo mona ke eza yango te to sala ndenge natindela yo mbongo comme ça na lobi te ngana zwaka mbongo ndi wana. Je dois échanger na mwanango. Na mwana ke mwanango azana posa kotanga za a mesure ya kotanga. Comme ça ndoko tinda mbongo bake bafutelier.
Ce n'est pas Kagotini Mbongo Nengwana, lobby lobby. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Je peux vous relater quelques cas. Tozo a. Mouto Koya n'a problème. A Kosio, après, tchoup. Nous rencontrons aussi des mensonges. Le Kouta Moutazo Kosa. Nathalie Sakibino, une fois, un couple et une personne avec handicap. Mon corps, alobia aveugle. Mon sous Bayaka awa mikolo nyonso. Soki bayena kwa wana bakaboli. Oyo ya koti liboso. Aya poser problème na ligne na kende na hôpital na oyo aya poser problème. Donc tangu bozo pesa bango mbongo wana bo pesi bango doublement. Pona bango nous avons un budget tozana mbongo moko o to tcheswa te ba pesa kibiso ya keto sungaka batu. Tozaka nango te. Je l'ai dit à la télé et je répète. Nazana budget mon côté ba pesa kanga on a ba personne avec handicap. Si y a un budget ba pesa ka ministre délégué ou ya s'occupaka. Ba pesa ka ba tu affaires sociales. Ngatambo ba pesa kanga eloko mon côté. Je ne suis qu'un simple député comme tout autre député aux hommes na bazo vivre na luxe koleka. J'en ai dit à un collègue, ayo ana car moko tala cara danger et qui ici na collègue. Non, moi j'avais l'argent, j'étais patron avant d'être ici. Ah bon, ça alors. Mais pour servir ce peuple-là, où est votre banque? Compliqué. Yangona lobaka, quelque part là, ceux qui bomoni na lobaka, na lobi na mindimaka, c'est parce que je vois autre face. Nzamba Sungabiso on écrira un livre. Autre face de l'Assemblée nationale. On va écrire. Oyo bino bomonaka, na oyo salemaka. Na batu nengo zomona comment quelqu'un se comporte, il se dit politique. Mais zomona, na quartier wana bamona ye honnête, ba pesi ye honneur pour quelqu'un de représenter batu. Mais tant que zomona makambozo sala, j'en ai vu un collègue qui est à Kinshasa, un élu de Kinshasa, qui m'a déçu. Parce que l'image, je l'ai vu. Alors, on a dit vérité. Aux hommes médiocres. Na lobby yonne aux hommes médiocres. Parce que biloko ozo sala. Ce que ça gagne n'a pas panza yo. Yonne aux hommes médiocres. Je suis médiocre parce que j'ai dit aux gens ce que tu fais. Bo sakana na batu. O bozo sakana na bango. Ce n'est pas le temps. Yangona lobaki, si vous continuez à coco sa population, je ne serai pas candidat partout. Oui, je pourrais être candidat président de la République. Ce qui nous ambassade et qui n'a pas coûté. Mais nous devons quand même honorer ce peuple-là. Yango tokebisa kabino pona lokuta ya batu. Na kebisa kabatu makambo ba mapangu. C'est comme dit que nazolo baredit. Ceux qui ont eu intention à kosomba lupangu te, au sentir angolo ko la redit. Ce n'est pas redit. Et ça va redit te. Na kosala ba redit ya kamunini. J'insiste parce que je vois comment les gens sont en train de tomber. Ola akeko ko ya mutambu ya Dubai. Alobi na ngake na landa te. Ngana zali ko yoka join connection te. Na Dubai na loba na bino nazana kadima. C'est un monsieur très sérieux. Kadima soki osenge service à rendre yo ndenge sengeli wana donc on peut sentir que il y a quand même les Congolais qui font l'exception. Na yeko tali sabino Mariam. Na lobi okoti ko commander eloko na musiko ko commander mutu ko commander. Donc Nathalie Sabino batumi balé, j'ai commencé par Kadima. Parce que je l'ai vécu. Il fait l'honneur au Kokuta jamais que Aza impliqué, Aza Soswa Mutukuna, Aza Nini. Il y a les Congolais qui font l'exception. Et nous parlerons d'eux toujours. Yangona lobaka makambo John connexion. Na lobeko kende na Dubai wana somba boysom. Na Turquie. Oh Ezaya Turquie. Turquie wana bozana ndeko na bino. Même ceux qui ont se déplacer passe la commande. John connexion. Nyoso zanango posa na Dubai bakosombela yo bilamba ya ndenge. Il a fait des choses moi à mobali wa. Nous devons honorer le nôtre qui excelle.
Parce que depuis un certain temps, ils ont la média, ils ont la nini, ba médiocre ndé ba tonda kikuna. Musala na bango polémique. Musala na bango polémique. Yango moni, même quand nous avons commencé à faire ce que nous avons fait, on a tenté de nous tirer dans des polémiques. Nous avons résisté. Et bato babani kozonga mulongo. Ba comprendre que on peut faire un nom dans ce qui est sérieux. Et je suis fier de ça. Ba benda biso na ba polémique, benda na gauche, benda tozakuna te. Mais cela ne m'interdit pas ya que ceux qui sali ma bena zongisa yo. Et puis na zongisa yo avec amour. Quand on tolobaka, na pesa moninga sourire. Avec amour, nous donnons les sourires. Ouais. Batu bazali ko escroquer batu na makambo ya mapango. Na loba na bino bisomba somba ya désordre za bienté. J'en ai eu encore un autre cas. Lobi mutu moko akomelinga. Oh lupango na biso, bazwi lupango, mutu moko azwi. Asa na lobi. Quand j'insiste tous les jours, ya liboso, veillez sur vos documents. Vérifiez documents ozana documani. Kozalate ozana kamwa eloko moko ya depuis ba pesa yo et pas chef coutumier na poso nini ali ovandeli wana lobi ozwi lupango te na Kinshasa ba aventure ezo salema mingi et puis nazana soni ya komona ka ba chef coutumier mikolo nyonso bakokanga chef coutumier modèle nini oyo bakokanga yetongo midi pokwa bakanga balemba likolo muyibi o mabele na ngai ngande muntu na sala kibo ngande chef coutumier un grand chef. Mais on va le respecter comme on a toutes les autorités politico-administratives. On a besoin qu'ils ne goûtent pas quand vous vous respectez. À cause de l'espace, moi, on a attaqué lieu. Mais attendez. Et yoko keneko somba, ozimbongo na yo mutoki, moko keko kota nyongo na bank. O tinda ngone ngwana, o ndeko nanga lobi nanga, na sima nango ya koloba nanga ke, o ndeko Eliezer. Il y a une maman qui m'avait dit ça. Azobenganga, j'ai senti que alobi ndeko Eliezer limbisangai parce que j'ai violé oyo loba kana biso. Nazwa kimbongo na pesi mutu boy me tala likambo yelinga. Na lobi maman siko ozwa kanga ndenge ni nchakuwa. Nazo cha makele. Je vous préviens. Mutu abenjo ke tozana copie moko awa. Tozana copie moko ya musala moko ebimi ya bien, il faut pesa mbongo pour que bazwa yo na musala. Komekate, ce sont des escrocs. Bakobenga yo mbo, ngai bazo komela yo biloko ya ba réseaux sociaux. Ngai naza mwana soki anani bakanga ngai nazaka na kuva prêtre moko ndabomanga nazabo na lingi mbongo wana mbongo na biso na bozu na biso ele kananzela na yo. Yo wana obandi ko defa mbongo tinda. Bazo escroquer yo. Et moi, je me demande toujours, les gens ne ressentent pas. Donc, ils ne sentent pas quelque chose qui peut arriver. Mais attendez, quelqu'un qui ne ressent pas. J'ai discuté avec un collaborateur. Tu ne peux pas sentir ce qui arrive. Et là, quoi ya lobi oko sentir en côté. Je ne sais pas. N'habitez. Ndeyango moni bande ko ba kende ko kota na My Gold Drive. Na loba, il y a même mes collaborateurs qui sont tombés na eloko wa. Na loba na bango na lobi eloko oyo, ça n'a pas d'avenir. Mais ceux qui ont même les États-Unis, même bisika nyonso, bazaba tu balukaka basi bakanga kanga batu, j'ai des articles ici. Basi bakanga batu pona biloko wana crypto-monnaie. Mais les gens ne sont pas là, les gens cherchent les raccourcis, bazana posa kozwa mongo siko, ainsi de suite. Comme conséquence, bande konangai, boyebini. Il y en a un qui est venu me voir. Bateka akenda convaincre ba famille naye. Bateki lupangu. Bateki lupangu ko. Bazila ra lupangu bakeko chana na My Gold Drive. Bakeko cha penzako lupangu bateki. Non. Non. Et ça lokola muntu qui a postulé à sa candidat, abandi koteka
azui lupangu na yemoko ateki pour que akende élection. Mais attendez, Moutouana soki a gagné l'élection, a kosale le peuple musalate parce qu'il a récupéré na numbongo na ya lupangu au centuple. Soki a joué l'élection te a kobandate ba panzango kakaba même nenge to koloba awa que le chef de l'État a dissoudre. Biso tozoloba, je suis élu. J'estime que makambo ko tambola malamu te. Alors, ceux qui pour l'assemblée Congolais à côté qu'on continue à souffrir, mieux vaut pas dissoudre yango. Et quand je dis ngana zolo belango muté mo mabete, mususu akolo baba dissoudre yango parce que Azad de Pitete a échoué en élection, aligné Bandela, a tenté chance naïe. C'est différent. C'est la même chose que j'ai dit. Nabilo Kotozolo, il y a personne avec handicap. Oui, Moutou, quelqu'un peut le faire. Parce que seulement, Azad peut-être n'ande konaye, pour ne pas compatir naïe. Mais nous les faisons par amour. Nous estimons que on doit faire la part des choses dans tout ça. Quand quelqu'un le fait pour lui-même et quand quelqu'un le fait parce qu'il a vocation de le faire. C'est comme ça que on ne force pas. Tu forces à gâter. Tu forces à gâter. Et même bandeko oya biso oyoba ba participer ka muto akotinda $100 na ye $500 na ye muto akotinda $1000 na ye muto akotinda $10 na ye nyonso tout wana nous nous organisons pour na kopesa bandeko sourire. Les images que vous voyez, ya lupango eza pleine ezaki lokola et puis ceux qui bango basala ka ndenge ceux qui obengi batu 5 babandiko benga yeka ndeko zo baniko kita donc batu bazo yambango toko sala na bango ni na obenga na bango te même ceux qui sili même ceux qui zangi na ko solo na bango ndenge batu basolo la kana batu Maradona lobi akoti mabele les succès l'argent nous se tikali. J'estime que je ne ferai pas la bonne politique si l'homme n'est pas au centre. Je ne prierai pas ceux qui n'avaient pas ça les landeko ya pembe ni bolamute. Te. Wana eza koleki Satan. Vraiment koleki Satan. Lobi tozala ki na OVD. Tokenda ki na collègue nanga Kalonji. Tokenda ki pona nini na OVD. Parce que nous estimons que à ceux qui battent la polémique, nos populations sont en train de souffrir. Collègue Nanga Kalonji a plaidé et a obtenu que bako asphalter nzela ya terre jaune. Il y a tout intérêt que bana chango ba sepela pambate nzela ya terre jaune bakotia yango makadam nzela ya terre jaune bakosala bakaniveau nzela ya terre jaune bakotia yango lotiliki ekozala éclairé. C'est l'effort ya collègue et Kalonji, il faut le reconnaître parce qu'on a commencé avec lui. Excusez. Il y a un bureau, il y a une sensation sociale. Maman, on ne fait pas plus de 5 minutes. Donc, na bango, na ebisakio. Tovandaki discussion pour l'anzela na terre jaune oyo na benga DG tous les 2 jours. On a bien ça y est, mais alors, bango pe bazolela, j'avais préféré que na quand même échantillon moké. Échantillon ils a composé na yebisaki honorable Eliezer aya parce que tobandaki likambo na ye. Alors je tenais à tout prix qu'à la témoin. Nzela terre jaune, c'est vraiment une grande route. Oyo penza ya ke lelo soki
et Koti Macadam qui est pas bon ici, la population vous a soulagé. Alors c'est pour ça que nous sommes venus pour plaider la cause à la nakanisi plaidoirie ya bato oyo bodesignaki mpo bazala badéfenseur na bino na kati ya assemblée nationale baza kobundela bino bamonaka biso tous les jours bayaka na badoléance na bino tous les jours, ce qui fait que na kati ya badoléance wana nzela ya terre jaune faut topesa d'abord merci la chef de l'État. Merci la chef de l'État. Pourquoi? Ce que nous avons là, Salami, c'est une initiative du chef de l'État. Parce que le chef d'État a initié le projet Tilégé. C'est pour Bobé Tata Maboboté. Donc, c'est l'initiative du chef de l'État. Il y a un souci mingi. Il y a développement de l'infrastructure. Mais bon, il peut que nous avons traversé un moment difficile dans la Covid. Même les ressources n'a pas communiqué. Même malgré tant difficile, le chef d'État a dit non, il faut que le peuple et avoir un montagne qui projet utilisé. Le chef d'État a Kanisa Gibi. Il faut ça l'a pris en compte. Voilà le message que nous avons tout ça. ezala bato ya bawewa mwa moke kaka 1000 francs mpo oza na yango te okokóma na makolo ndenge nini bakodo mboka mpe soki bakangi yo kaka banzete kaka bamachete papa ndenge bosugi biso nzambe apambola bino. Merci. Merci mingi en tout cas et pas mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi vrai Tilégé yango. Donc vrai exemple ya peuple d'abord yango. Azana biso na terre jaune te so ki azala de alina comprendre au niveau ya souffrance et puis à comprendre réponse au outil kopesa bato. Donc na motema mobimba to pesi merci. Je pense na mikolezo poya to kosala marche monene ya kopesa merci parce que pour na biso eza rêve et comme réalité. Na VPM ya infrastructure to kenda kolela ye alobi na biso baleki bozolela pona juste cause tokobunda yango a dépêchaki directeur général ya OVD mutu moko très bien très simple parce que natungisaka ye parfois na minuit na bengie ayambi po apesa biso solution na évolution ya nzela oyo. Donc na motema nyonso DG topesi yo pe merci parce que soki ozala te bamisusu bakomaka ba DG bazozwa lisusu bato ba téléphone te. En principe, bureau oyo ezande ya batu otobengaka ba vulnérable beaucoup taka ba bureau aboy. Ezola qui s'appelle grandeur ya muto oyo aza responsable ya bureau wana. Donc na sepeli je pense que tokosa la part na biso pour batu nyonso ba yeba évolution ya nzela oyo. Na lipasa na nga collègue na nga honorable Eliezer o aza toujours na biso plaidoyer to sala ki amona ye tozo évoluer. Donc pour ça na biso eza que esalema partout. Donc merci une fois de plus. Mon konzambo kazoba merci nyonso ya bana terre jaune. Je pense que plaidoyer autokosa la prochainement eza avenir wana échanger terre jaune et comme avenir Tilégé. Et nous sommes allés poser les problèmes. Il y a liboso un problème, il y a baravin. Je dois rappeler une chose. Nazana mukanda ici kanga nazalia. Nadimez Ravin wana tokenda kotala jamais même bato a OVD. Natali si bango l'état si atie moi mbongo. Vous pouvez continuer. Ravin wa érosion wana et yeko buka na lisusu et bomi un jeune monsieur. Ndenge tokolo baboye et bembenaye ezana sana. Makoti akokundaye ezalite. Tokomi kotambola pona toluka ndenge nini yake hôtel de ville bakunda ta kokunda. Mais ce monsieur-là a quitté la terre des hommes pour le Cambo. Et Tozawa nana lalou. Mais quand je change avec le DG, je vois la volonté. Parce qu'il a toujours été disponible à Koyamba Biso et à Koyo Kabiso. Oui, il y a certains mandataires.
Nabisaki bino ke mususu. Azo sala kuteteri mina bandi. Na sali ata eloko mote. Orgueil moko akosakana te, il nous a saboté. J'ai dit OK, il n'y a pas de problème. Le tout-puissant monsieur le DG, je me rendais vers ce monsieur-là pas pour nakoluka musala, plaider la cause des gens parce que nous sommes appelés à faire ça. Yango bomona ka des fois ozolo ba bosala boy. Boy makamu tokutana kana ngote parce que vous trouvez que oyo na ndenge ya normal akokaki kosakana na yote mais asakani na yo kama. Okosala ndenge nini yo nde ozoluka ye parce que ozana baka ya ba électeur ya kosoumettre. Mais érosion à Dumez, pas seulement que ça a été retenu, budget à comment, et comment la finance, d'être au couteau ezali, mais pour n'a pas débloqué mbongo et pas moi mobile, c'est les tout puissants ministres de la République. Non, le monsieur ne veut pas donner. Pour que babongisa, mais la famille a perdu moutou. Batubazo koufa ya vandi na ye, il est bien avec sa femme, ses enfants, azana est bien. Les dossiers sur la table de M. Sélé, il ne veut pas débloquer l'argent. Mais les gens sont en train de mourir dans du mes. To saliba démarche wana, to saliba démarche, to saliba démarche. To komi wana, il y a des morts. Maintenant, que nous enregistrons. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et il y a les gens qui dorment, hein. Azolala bien. Mais Moutoua Koufi, les lois Bembenaye Bazui, désordre Bimaki Wanabana du Mez et Batomboti, colonel Lilia Yeko intervenir pour nous calmer, ainsi de suite. Finalement, policier Bazui Bembe à Moutoua Nabake Koboa Kangona Sana. C'est bien bon de se réjouir quand les autres meurent. Nabiso Nyonso, comme on a Biso Liwa. Toke kuna ko plaider pour na ravin ou érosion ya top top, ya masikita, ya lalu, ya kindele. Na loba makambuana, érosion ya Dumez, ya kindele. Et c'est comme Atina Messa, ya Sélé ministre à finance. Et le monsieur ne veut pas bloquer l'argent. Ya mama koko, ils ont retenu. Wana nyonso toko talisaka ba électeur na biso ke tango to kitaka wana to ya ko sala pique-nique té. Et nous amenons aussi souvent l'OVD bangonde basala ka musala wana. Ba musuba ya tia ko senga basake na lobi libulu lokola oyo oyo ya lalu. Okocha sako kocha ngo wapi. C'est quand même compliqué. Nous avons été là. Il y a des promesses. Bah, oh, il y a copé sa mongo, bah, copé sa mongo te. Mais il y a quand même, oh, ils ont déjà un mbongo ya kosala. Babalabala, oh, ba kosala. Nalobaka na bana lingwala. Kala mingi te bokomona, ba kopesa misala na onje moko ba koyako bana kutire ba kaniveau. Eza fruit ya descente to salaka bande konanga ya panyamuto mboboyebi descente to salaka na bino kala mingi te bokomona ba couture parce que ça a été retenu pour na curage ya baka niveau eza na babalabala moko na kotangela bino mais pona babalabala oya kobongisa na kocha makadam na lukunga to obtenir babalabala oyo avenue Itaga eko banda kabambare tika savubu bakocha makadam, bakosala kanivo, bakocha minda. Na lobi bien. Kobanda kabambare, ti kasavubu. Avenue Itaga. Même nenge bukani wana. Mbongo ezali déjà, je crois, avant la fin de l'année, misale kobanda, bakolancer ba travaux. Ça dépend ya nenge bazaleli, parce qu'ils organisent, c'est une opération chef de l'État. A lancé yango, babenyango Tilejelu, voilà. Opération Tilejelu, je pense. Opération Tilejelu ya chef de l'État. Bako kende ko lancé yango na Kasai.
le 2 décembre awa bakende na Kasai balancer na Mbujimai balongwe bake Kananga soki bazongi awa ba travaux et bandi parmi ba travaux nazo pesa bino ba balabala bako travailler ce n'est pas que bako banda na ba balabala nyoso tu wana à la fois bako kende progressivement mais mbongo ezana ngo déjà avenue Itaga avenue Isoke kana komina Kinshasa avenue Isangi bakocha makadam caniveau éclairage avenue Uvira Goma eza na distance ya 1 km avenue Itaga Tolobi ekosala distance ya 1 km 200 ekobanda na Kabambare jusqu'à na Kasavubu Ozui avenue Isoke ekobanda na avenue de la démocratie jusqu'à na Kasai Ozui avenue Isangi ekobanda na Libération c'est-à-dire na 24 ti na avenue démocratie Ozui avenue Uvira Goma ekobanda na Batetela jusqu'à na avenue Okito Ozui avenue Milambo ekobanda na avenue Malembankulu ti na avenue ti na avenue Nyembo Ozui avenue Cheval ekobanda na Lalu ti na Okapi avenue Cheval ekobanda na Lalu ti na Okapi bakotia yango makadam et puis bako éclairer yango ça continue Bozela nazo pesa bino ba info wana pona ko éviter que mutu ako sabino te parce que il y a les gens qui aiment bien ko sala ba récupération quand nous faisons les démarches bango ba vandi ba ko sala ka ba polémique ba komi ba marionnette ya batu mais nous sommes pas seulement avec le peuple sur le terrain mais nous allons aussi plaider cause ya batu Ozui avenue Maniema ekobanda na Bangala tika Savubu Ozui avenue Kwango ekobanda na Bangala tika Savubu Ozui avenue Louis ekobanda na Mayenga Rivière Makelele Tilandu Ozui avenue du Fleuve Enguma ekobanda na avenue Tourisme ti na Fleuve Congo bande konanga waneza pona lukunga babalabala oyo bakocha makadam bakocha bakanivo bakocha minda tozo sala ba démarche wana mais comment na mutu moko aye kotele make yenda mtu asala soki ndenge nini les gens restent nous avons été là avec le DG à OVD ngai na collègue nanga kalo to banda musala wana kozala député za kara ovandi kuna qui sont pour qui sont contre qui s'abstiennent et puis batongo ba intervenir batu combien nous sommes avec le peuple nous sommes dans l'hémicycle et nous sommes avec les responsables place Tokei ba o baza censé exécuter et na simanango nous avons parlé là on était là il y a liboso nazo pesa merci na monsieur le DG pour la disponibilité na ye. Je pense que mon collègue honorable Kalonji Antikolo Bayango que ils ont kiende basala ga soki azui responsabilité mon koboy a continuer ko yamba téléphone. Mais chaque fois que nous rencontrons les DG, bon, sans accueil, sans d'écoute, na ba réponse ya kopesa. Yo moko ata soki yaki na kanda okozonga au Komiko 12. En tout cas, je dois vous dire merci, monsieur le DG, pour cette disponibilité-là. Nazo yebisape ba électeur nabiso. Bana terre jaune, bozu par nabino. Donc, bakotia la bino makadam, bakotia bakanivo, bakotia esika ba piéton bakobanda kotambolela et puis batie libino minda. Donc, quartier wana, je pense que na mapangu et komata ba prix. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Je dois aussi dire na bande ko belé parce que projet ezaka kunate ezala na lukunga babalabala ebele eza retenu Itaga donc ko banda kabambari ti kuna na Kasavubu
Donc, et koleka na ba marché nyo surtout wana ba o bazoteka na itaga, il faut boyeba ke bo libérer déjà parce que nzela koleka wana minde kozala. Donc ba balabala izabeli ezala na lingwala, ezala na ngaliema, ezala na kitambo, ezala wapi. Donc na programme oyo ba lobby Tilejelu déjà l'honorable Kalonji a récupéré que terre jaune et Koloba terre jaune et Koba avenir Tilejelu. Je pense que c'est une bonne proposition. Na moi petit rond bon Kalonji. Alors, nous devons te dire merci et te poser la kaka sima la bino chaque fois que to okolemba bisote pour que to landelaka parce que monika ka mutsoki azana nzala soki umela ko eba teke bazolambela ye akomona lokola izo umela. Merci beaucoup. Voilà. Encore une fois de plus, merci na DG ya OVD. Il faut bon retenir yango que honorable Kalonji s'est battu pour Nabana Tchangou. Et Zakaka pour la terre jaune, il y a quelques avenues qui ont été retenues grâce à l'effort et à honorable Kalonji. Il faut le reconnaître. Azam to FCC, Ganam to FCCT, Azakuna Bazaba, ceux qui Yawapi, Gana Zakunate. Mais il s'est battu quand même pour Nabana Tchangou. Et Nafuna, c'est l'honorable Christelle Vwanga, Moutouako Sabinote. Tangu Batubako Salaka ba polémique, les gens restent sur des polémiques. L'honorable Christelle Vwanga va retenir quelques avenues, Nako Tangela Bino, parce que, bien qu'Azala qui pressa Kenda Kinaye, Nako Tiko Tangela Bino, quelques balabala va retenir pour na Banafuna, grâce à notre collègue honorable Vwanga. Avenue Njolu, Wana Ekobana Nakasavubuti Bajoko. Avenue Éthiopie, Éthiopie Wana Bakobongi Sango. Ekobanda d'enseignement, Tine Avenue Victoire. Avenue Chaba. Ekobanda na Victoire, Ti Kasavubu. Avenue Asosa. Ekobanda na Ngiringiri Ti Landu. Avenue Makanza. Ekobanda na Libération Ti Elengesa. Avenue Manifeste. Ekobanda na direction d'aller Ti Avenue Asosa. Donc, Oyo Bana Funa, c'est grâce à honorable Christelle Vwanga. Donc, je dois vous dire que ils en ont de pité, bakosala musala, ils en ont mususu, bazakunate. Il y a ceux qui se battent. Kokende ko sekoué, kokende ko sekoué. Quand nous secouons, ne ba résultat yango. Batu bakolia ba conférence ta, batu bakolia o te, batu bakozela, mutwazana posa ko. Et puis banzela wana ba retenir bande kunanga. Bakocha yango makadam, bakosala bakaniveau, bako éclairer yango. Ezaya ya mbongo akolukate parce que l'argent est là. Ceux qui ont monnaie ko traîner, ezaya ke babandi kuna, bazo kendaka malembe. Sinon ces avenues là que nous avons citées, bokomona. Ça y est là. Vous devez quand même reconnaître bandiko. Et non, kozela bato yo bazelaka. Élections à l'obiewana, papa bonheur, babanderole, banine. Oh, molobeli abatu. Oh, mobikisi abatu. Oh, sokinzambe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Merci, naba onyo sobako sala ba moins fort. Na lignina lobela, avant qu'il y ait comme à ce qui est beaucoup plus politique, il y a arrestation. Tozo mona bako zwaka mutu moko. Siko nani azo kangisa bato? Est-ce que c'est le chef de l'État, Félix, qui azo luka ko régler ba compte na yo ki bato ba kangis tout pis? Oh, consultation ainsi de suite. Hein? Même ba polémique oyo bande konanga ezobima, ba crise oyo. Il faut que les gens se regardent. Il faut que les gens se regardent. Les soumou Félix a salaki ezanini. Ezaya ke apesa Katumbi passeport Katumbi azong. C'est parmi ba masumu bazo reprocher. Tout le monde sauf celui-là. Il ne fallait pas que Katumbi vienne. Et tout ce qui a eu comme agitation, awana kisasa. Na lobaki na bino, on va utiliser les gens qui prétendent être ba opposants. Mais na lobaka mupaya kaka. Ndamela kama yekufela mbwa. Mususo ya baniko loba biloba loba awa. Aloba kaka boji ba vidéo vous partagez. Na lobi ba tuboza ka ndenge nini.
Pourquoi vous n'avez pas quand même un réflexe ya komituna? Kozongi Satan soit peu omoni mutu abimi, monsieur Tambo abimi. Olobi non, je dois connaître quand même ce monsieur. Awuta wapi? Monsieur Tambo salani na vinae. Quel est le parcours de ce monsieur? C'est comme ça que mutu atalaka. Ata soki ke musikate. Ozo ata 5 ans ya pamba, 5 ans. 5 ans kaka. Tozana 2020, obandi 2015. Ozui muto retracé ye olobi azalaki wapi, azalaki wapi. Mais vous prenez les gens qui ba service ba tindeli bino. Bato akabila bato tindela bino bino wana. Bo sauter. Boza bato modèle nini. Boza bato modèle nini. Et vous faites la promotion à l'adversaire na bino. Boza bato modèle nini. Naloba kanabino si j'étais autorisé de tout dire. Mbele mkolo moko alela. Tous ça détenteur de grands secrets. Ozomona mutu donc mutu afandi ko. Nenga zo betela mutu mabo. Ozomitu est-ce que tu connais la personne en face de toi? Oyebi mutu. Oyebi mutu te. Lelo tangu bazo kanga batu aw. Chala mwana mutu akangisi bangoti. Ye moko mutu alobini. Alobaki nini? Mukolokolia ligorodo ya ngoma kwanze kobima yote. Mukoloko yiba mbongo ya l'État, mbongo ya peuple congolais. Yango mukolo bakokanga yote. Kokanga yaka na sima yo renye na yo. Tous ces gens qui s'agitent autour ya makamwana parce que la crise que nous connaissons aujourd'hui. Oui, il y a ces dossiers là. Il y a Bakatumbi, Baboya, Baya, Bakatumbi, Baya, ainsi de suite. Mais il y a les dossiers que tangu ba changer ba juge et non plus de protection. Balongoli bango bouclier. Balongoli batuna bango ya PPRD abiantoje ya justice. Na lobby boy. Ba membre ya PPRD mais antoje. Voilà pourquoi on a arrêté les gens comme ça. Bakokanga innocent. Allez, Kalev akangi mutu. Atindi kiye. Azope sa ordre. Mumukamate pale mumweke kule. J'ai fait le mission à madame Ramazani. Na Paris, na France. Juge Ramazani. Aloba na biso makambu nyonso oyo. Atoni kamukuni ya bengi. Oh. Nazoya na Lubumbashi. Nazoya na Lubumbashi. Est-ce que ba bengi yo? Est-ce que ba benga banana ba benganga? Na banana ba benga. Donc, minde kwezali sur la place te komika ba pelle. Ba bengi yo. Après ngana lobi ba bengi ngato te fotiango le 18 juillet. Poto zana ba faire mususu le 18 juillet nde ezala ngata. Le 18 juillet na kiko sa premier président le 18 ya bidie pe ayipsinga bi tiango ka le 18. Pour un possible ngalo kanza président à tribunal ngam na otiaka ba date pour na ba audience. Le 18 juillet wana na boy. Tango na boy place wana seconde première silikelinga batoni pe azo insister quand le 18 wana yemo Kalev siko lisusu abengi wana asali ndenge nini atindi leki na mobali asaka pe na aner atanga kombonete ayebi tango na oloba boye moko ami yebi na kipe otanga kombonete asani eza atindi Eric atindi Eric Kalos batemwe pe bazali atindi Eric ayeko lukangai Eric asala na Lubumbashi bon ngana yebi nanga place asala kate mazale kinae ayebisaki nga sale kinae ye mito ayaki da yapesanga bukutu carte na de visite atindi Eric Kalos wana asaka na aner téléphone yo ozolinga te kaka nde na oloba ozolinga te ozolika ba problème olinga otiango na date ya 18 te esi abi chef vraiment ndenge eza boye de 18 techniquement ezela babengi yo moto a se présenter to a se présenter te mais ye Eric alobi bazobenga yo epa abengi ye tango aye abi tindinga epa na yo epa ya tel epa ya Kalev atindinga epa na yo ko epa zako ye bangate do isengala kibalakisa nga ye Eric wana eba ingate babengi nga na solo na ye apesi nga téléphone abi Kalev aswa na yo donc ye moko abengi ye moko te ekoza la pe abenga kika mutu mususu abenga Kalev te te Kalev ye moko abenga mutu musu nde nini yo ka kipenza bwana fona ye kasi Kalev ye moko te Kalev ye moko alobi yo lingi ko chango le 18 o lingo chango le 18 te pona nini ngana lobi na ye te na otala mais le 18 eza mwa pasi na ko chango na date mususu techniquement siko pona chango le 18 na ko kendo signifier eza mwa pasi
na osala oh il faut sala ngo ga bina osala mais les 18 té ga pe na boyi kama les 18 wana bien les 18 té talo bino sala ngo après to monana na ebisi leki na e na pesi leki na zonsi leki na e na téléphone leki na zu carte de visite na e apesinga na bengi premier président na ebisi e kaleva bengi ngai na ebisi ngai ke fona chango le 18 mais le 18 non chango le 25 juillet abikendo tsalango donyo sanza ko sana za ko ebisa e ye premier président na kepe na chango le 25 juillet. Quand on a dit le 25 juillet, le premier président Sengingai Nini a Senginga dossier physique. Dans le dossier sous na PCA. Dans le dossier na PCA avant le 25 juillet on a dit na PCA. Quand on a PCA dossier a Zong Senginga dossier le 22 juillet. Bon dans malam le 22 juillet. Le 22 juillet on a Zong Senginga siko dossier na jugement na kati wana susu ba ko dicté mais wana siko na jugement eza na kati jugement wana et asali azongi selio dossier le 22 juillet asati jugement et dossier ya audience ile lundi audience na ile quitté bon ba ke déjà prescription longola ka peine ozongo yoka elongola ka infraction donc ce qui kaka to vandaki to kai ko lelo nde to zolo balikamba condamnation Moïse so batika biso to sala dossier ndenge kaka to sala ka normalement juge na intime conviction na e asali to nga to condamner ete tango bango bazolo bakezaki dossier politique te bazokosa ezaki politique jamais to sala dossier sous pression boye sous menace boye ba appel à Bakalev ba appel à Babatonier ba appel à premier président ba président de la République ata za esika. Est-ce que Babenga Kabatu jusque non tozaka na Kinshasa kuna tosala tozao sa ba dossier président de la République azoza na Kinshasa est-ce que bazako benga biso que non président de la République aza azolanda dossier effectivement zaki na ba dossier mususu oyo tosaki pe na Kinshasa zaka ote o tosaki bazo non eza dossier ya présidence bo sala ngo malamu bozo mona que eza makambu to ebaki et on a cité les gens comme ça mais biso nyonso comme on a biso liwa un jour nous mourrons. Alors, l'isumu yangoan, tangu kaka Félix alongoli ba juge na bango. Azui ba combattante, azui force du progrès te ache kuna. Azui pe kabu ya to kabunda ache kuna te. Azui ba juge ba sala ba carrière na bango. Tu as un parcours. Mais quand même batu bazana bomoto, nde ache wa. A permité kamu, matange koti. Le lobby soyeyo na crise. Otoko kendete, to kende kuna te, to kende te. Ale, kuna tangu bazolo ba to kende te, o azo violer. Nde yango bozo mona lisanga bonganga. Aye wana, ngana zo comprendre te vie na nga wana. Vie ozo décevoir ngana ndenge moko akosakana te. Yo ko critiquer UDPS yo. Otelemi penza bo ilisanga bongango critiquer UDPS. Ngana zo lobela UDPS ta, naza porte-parole ya UDPS ta. Mais au quotidien les gens qui ont vécu, bakenda koluka, existence politique dans l'IDPS. Et ça va bien te vie. Président Tshisekedi, constance. Président Tshisekedi, constance. Tango olataka pembe to memio to kena yo na terrain mefe Tshisekedi constance. Président Tshisekedi, constance. Président Tshisekedi, constance. Ozalaka na banani ba militant ya parti na yo ba yebana. To balader to tuna parti ya lisanga bonganga ko mona ngoni nani ayebiang parti na yo nani ayebiang qui sont membres secrétaire général na yo nani isana bado et vous trouvez les gens yewana lobi abimi wana non ozo kuta langage moko na FCC batu bolingi to lobanini soki to bite ozo luka charnement ozolo quand je vous ai dit que on va utiliser c'est l'option a été levée na Kingakati il y a qu'il faut pas utiliser ceux qui sont proches de Martin Fayoul. Aujourd'hui, les Sanga parlent au nom de qui? Ce n'est pas au nom de Fayoul. Hein? Mais vous trouvez, besoin langage naïe, besoin, nanyoyo, Kambere, oyo auti koloba ya PPRD. C'est la même chose qu'ils disent. Nani consultation ezalaki inclusive parce que
FCC zalaki te ye pa alobi wana le président Joseph Kabila zalaki te tala tata mobimba yango nga nalobaki mboka oyo je suis en train de voir le chef de l'État annoncer ba mesure na ye soki ekozala mpona récompenser les inconstants mais tokobimisa manduki ti tokozala baopposant moko ya Félix na ndenge blague te bato bakoloba ke c'est parce que tokozala baopposant moko akosakana te. On ne doit pas accepter les gens. Allez, azwi mbongo atie wana bande konangai tokende sur le plan quand même il y a poids politique en gros il y a nalobi poids politique bato ebele oyo basala ba parti bazo benga preso azana poids nini où sont ces militants où sont ces membres ils représentent quoi à part sa bouche nalobi il représente quoi à part sa bouche. Et quand vous trouvez ce gens-là, bolingi botangisa, muto akovanda na ye, na ebite soki sentiment soki nini, abenyo ndekweleze, yo zomona makamozolo, na lobaka biloko ya koloba te. Oyo kaka nengo wana ke na inventé loko. La réunion s'est tenue à Kingakatu juste après. Je vous ai dit voici l'option qui a été levée. On doit utiliser plus ceux qui sont ndeyango zomona bazo zwaka position, ils ont été financés pour faire ça. Compliqué. Les locaux, on arrête les gens. Mutoyiba Kimbongo, Tchalamwana Lobina Bino, Mukolokolia Ligorodo Yango Kobima Kwanzate. Même ceux qui font de bêtises aujourd'hui, boyeba que ça va vous rattraper. Naloba kina bande kwa, ndekomoko aose kobenganga. Ndeko Eliezer, makamwana zolo baya shoot katen, makamuna zolo baya shoot katen desani. Makamuna zolo besali nini? Bino ta mususu. Ba commissionnaire bango basi basali musala 65% pour que tout soit quand même l'otiliki parce que s'il y a le courant ba société koya ba industrie koya ainsi de suite pour ko développer za ndengwa yo koya ko développer na panneau solaire wana yo même panneau solaire eza secours ba kosala tozana shit wana oyo misale salemi à 65%. Bino bo bimisi wana pona peut-être je ne sais pas quelques matériels wana zikaki bolingi bo généraliser. Nous vous avons montré les conteneurs. Oyo zana kacha SNCC. Et le DG à SNCC, il a même écrit bino bazo kende ko bimisa ka tumwa biloko ya mike pona ko détourner attention ya bat. Pour que le chef de l'État lo bamo, il n'y a plus rien à faire, donc kuna eloko ezate ainsi de suite. Siko yo ko gagner nini? Et puis bato ngo bazo propager biloko wana, bango moko pe baluba, bakasa ta lando ki mususu. Yango na bozela na stopper place. Yango bino baluba baloka bino to ndenge nini? Na lobia baluba baloka bino to ndenge nini? Botala ta magambo ya ko s'attaquer nane. Voyez les gens qu'on utilise, les kasaye. Bakozwa ngo ikasanji. Bazali pression na vie nanga Evariste Bochard akekolo bakuna mikolo nyonso leki nanga Constant Mutamba ye wana boza normal yango nalobaka na bino eloko acteur politique moko alobaka nanga soki olingi o détruire une communauté okoluka batu libanda te okozwa ba médiocre na kati ya communauté wana ou armée bango nde bakosatake na bao baza excellent bakokwisa bango. C'est difficile à comprendre ça. C'est difficile à comprendre. Et ça a commencé depuis des années. Même quand Tshisekedi était là. Quand nous sommes allés aux élections en 2011, qui était Liboso pour s'attaquer à Tshisekedi? Bande konaye. Donc, même Batala, moi, on a kozwa masala oyo finalement. Si les lots Nalobaka, Machala, Azwata qui chef de quartier, a été nommé chef de quartier, Moussoso. Machala. Et là, de mon côté. Francis Kalombo a Ebela. Ezalaba Francis Kalombo. Ezalaba Jekoko Moulumba. Bazala Kikunati. Boyoka Baloba Kembo a été nommé. Et là, de mon côté. Mais Bino Sigota. Voilà comment
marionnette utiliser gauche, gauche, droite, droite. Et c'est la même chose. Si tu as et l'autre, il y a bénéficier et pas bino bande qu'on a bino va bénéficier. Parce que bino, oui, panneau, bozu cop na bino panneau bien sûr. Pour installer yango, mais on ne doit pas abandonner quand même les travaux à ce niveau-là. Au lieu qu'on benda matériel musuane comment. Mukolo kola ligorodo, ne mukolo makwanze kobima yote. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Tchalamoine. La ligne na soukis. Pour na ligne. Bande Konanga, pour retenir une chose. Ce pays nous appartient tous. Denye toalia. Mboka oyo, ezali abiso nyonso. Tango zotala na consultation, bande kwa FCC, nous les avons suivis. Nous les avons suivis. Mais ce que je suis, il y a liboso bakoloba que invitation et comme libiso na 11h20 pour que tu répondes à 15h. Tantôt, c'est une raison. Mais ma BP bimaki côté, il y a bao bazana chef de l'État qui ne l'aide pas. Comme ça, le triomphalisme. Les chefs de l'État, moi j'étais en consultation, je ne l'ai pas entendu. Kolobana Batouke, FCC Batunio Sobazaba Demon, Alobi Zana est belé, Bazana Makila Congo. Vous sentez qu'il regrette ce qui arrive. En tant que ministre, il y a finance. Azo Bomisa Bande Konaye. Avant d'aza l'aise, mbongo ya yote, bimisa mbongo batu bazo kufana barave, yazo sepela za bien. Rwanda nde mutuelo. Ou bien Uganda nde mutuelo. Et le chef de l'État n'a pas dit que batu nyonso bazama. Bino batu na bayete. Bobandi ko belela, bango makonde basenga ki, bango makonde balobi, bakomi koya, bango makonde. C'est quoi ça, ça a servi à qui? Moutongo bozana yebo ko meka koyeba te koye kolayete. Félix est de nature, c'est un diplomate. De nature, yango papa na titre azali ko pesa ye yango wana parce que ayeba ye. Mais bino bozakuna oh bozo bebisaka nyonso, vous allez en contradiction avec lui. Mais tala mapeka. Nous sommes collaborateurs du chef, nous sommes collaborateurs. Bongo bozo wele nana. Bozo wele nana. Ezalo kola ndenge na zabo na bandiko oyebisa bato na za mwana mobali mais nana ebite ke za mwana mobali. C'est pas possible. Oza collaborateur du chef toyebi. Et puis ndenge bo wele la katile lo bo wele la kokanga photo ba mona bino bozana basi ba yebi. Mais qu'est-ce que vous faites pour ce chef là? Pour qu'il a reçu mandat naïe. Et Félix en souffre. Ya on a lobaki vidéo ya moi mobile yo tambola oyo. Tango abimisa kyango tala bino ko partager tala bino na yobita taba mususu bango les aveugles comme ça. Tala ba mususu. Ils ne connaissent pas qui bazandengwa. Bango leke babwakeli bango eloko. Babimisa keloko mokwa balobi makambo boyende tozoboya. On a créé un laboratoire à FCC. Parce qu'il fallait que nous sur le plan ya bablag, baya koboa kelango Félix. Bino nyonso même batuna kanisa ke c'est parmi batwaza informé. Bani ko publier na Facebook. Makambo boyende tozoboya, makambo na vitala taba msusu. Les aveugles comme ça. Ozo utiliser le koyebi sike utite, allez, o utiliser. Makambo boyende tozolinga, makambo boyende tozoboya. Nani abimisa ngo pona nini? Compliqué, plus 243, 998, 311, 332, Masolona député. Pesa moninga sourire de konanga. Tango zana possibilité ya kosekisa moninga sekisa ye. Mokili oyo, tozakana mikolo, tango toko fete ba anniversaire wana, nzela na biso yangu wana. To éviter nana kokufa mokolo nini, nana okende mokolo nini, tout ce qui va rester pour nous sur la terre des hommes. Ezakaka.
ba œuvre auto sala. Mais tant que sala œuvre, il y a cœur, il y a mutema. Ils ont malam. Ils ont la pona bana mike au bokomona. Ils ont la pona ba personne avec handicap wana bokomona. Ils ont la même bana classe bande konangai. Ceux qui kuti ndengo komona bana ba ko souffrir wana, ozana possibilité. To ko sala la bana wana ba ban batanga ta bien. Nous avons tenté de faire ça. Et chaque fois que nous servons, nous nous sentons heureux. Et c'est la vraie religion. Plus de 143, 9, 98, 311, 332. Masoluna de Pité. Merci, Tomonen.